Ale kumanga motema moto yaya. Kinshasa, Nabiso, Kin et l'équipe partout. Kin et l'équipe partout. Kinshasa et l'équipe partout. Kinshasa et l'équipe partout. Kinshasa et l'équipe partout. Kin et l'équipe partout. KNB. Kinshasa et l'équipe partout. Mbote bakino nyoso partout au bozwami bienvenue na magazine na bino au bolingaka au bofefara KNB Kinshasa na biso. Ezalaka fréquent na Kinshasa pa ba parents mingi soki a défi mbongo ya mwana komi kosenga ye afuta yango akotuna ye ebongo ntango na botaki yo est-ce que yo futaki nga? Ça c'est l'équipe partout le magazine na bino KNB kiti na terrain pona kosola na ba maman to e ba pona nini maman soki akepa mwana na yebisi défi sanga mbongo ba futa raté. Tolinga ko defa ko futa te nyongo il faut ko futa pona ngai na yebike nyongo eza nyongo po ezala ba mama msusu o defelo kwa mwana oyebika kaka aza mwana nanga boyeboy mais oyebitela msu mwana azwaki wana yebike ko sunga lokwa yo senga kina tango ke ya ko defa fo futa pona ngai na yebike nyongo ezali esengeli fo futa nyongo ata ya mwana ata ya nini metango mwana pesa kayo metango mwana yeke ya déficit yebike te eza nyongo il faut futa ngo mbongo tam susu na défi ezateke na ko futa te tam susu na mama wana nanu na suite en plus tozongi sakate poso tozaba mama nga azo na bokolo na botio na bokoliyo ti okomi bo so na binga na ofuta nyongo nanga okoko futa ndenga na bokolo bana ozaki na libumu ti okomi siko okoko futa nga nyongo te za nango mabe te bon kote mso za mabe po olobi na kombo ya kodefisa na kombo ya nyongo na kozongisa nyongo za nyongo kipaka teke kaka ya mwana to ya mutu mususu te loko yaki na kombo ya nyongo ifo kaka ofuta nde ya mwana nga alobi nyongo sikoyo defisa nga 100 francs mais nga na kozongisa na façon mususu bolandi ndenge ba maman balobi na micro na biso ya KNB alors biso to koyebisa bana ba maman boye nyongo eza nyongo soko za na besoin mwana na akabela mbongo faut yebise ke kabela nga mbongo mwana nanga mais soko yeke a defisa yo il faut futa bongo soki ezaki mbongo ba faire apesio parce que za maman na ye bongo soki o futite mo ndenge ko eseli ba faire faut ko futa ka nyongo Kinshasa et l'équipe partout. Papa ya zoba azalaka te mais KNB tosali constant moko ba parents mingi soki bazo gangela bana na suka nango folo bakaka na tangu na biso tozalaki maele soki lobi olandela pe ba diplôme na ye o azalaki kozwa nango na classe et mona na ratin sana biso Kinshasa et l'équipe partout kande tolobaka lelo lisusu tokiti na terrain na commune ya Gombe pona kotuna quelques parents baibisa biso pourquoi ba parents mingi surtout ba papa balobaka kaka nga zalaka mayele nga zalaka kozwa na classe yo za mayele te est-ce que ba papa nyonso ya kala bazalaka mayele ata buki mo zalaka te boza ba réponse et pas ba parents de bakoloba 2 mois muke naza nango ana pona ba papa kala nde balobaka ki ba papa kala baza mayele mingi en tout cas moi muke na contribuer yango wana balobaka bongo peut-être et pas na ngai raison msu moko eki kozala nini moni na tana bango babanda kotanga peut-être baza ko se retrouver na kati baza 5 personnes 5 élèves et puis tango pe molakisi aza ko lakisa bango c'est que baza à l'aise bazo yoka point na point na likambo molakisi azoloba lokola lelo mona classe azoke na classe na salle baza à peu près 50 personnes. Bazalaki mayele, c'est pour dire que bazalaki otosa tout d'abord toli ya babot. Et puis ce qui est écrit na Bible. Yango pe mayele wana umisaki bango, bamsusu bazoko sala 1 siècle, bamsusu 95 ans. C'est pour dire que bazalaki mayele. Bana mikolo sagesse ezate. Ah, bazalaki ko doubler comment va doubler te, bazalaki ko doubler. Il y a mayele intelligence ezalaka héréditaire, hein? Na sagesse pesa héréditaire. Zali suite ya comportement o ya affiché otindi ya sala likamususu
ye asali likambo mosusu à travers au contraire ya oyo otindaki ye c'est la volonté na yo moboti yango se référera biso na comportement na biso bakala ndenge biso tokolaki mayele tozalaki na sagesse biso intelligence ye sikoyo mwana aza nango te. Objectif ya baboti ezalaka mpona mwana azala mayele koleka. Eza une façon à encourager mwana. Quand on lui pose qu'un papa, même celui qui avait échoué, ne peut pas koloba que non ngana zouaka te na classe. Il faut le bagage ngana banda ko zouaka premier pour que mwana azala premier, azala meilleur. Surtout ezala kande pona bongo. Bolandi ndenge ba parents balobi pesi raison na ye pourquoi balobaka bongo. Parents nyonso lingaka mwana ye asala le mieux, parents nyonso lingaka mwana azala le meilleur yango ezalaka une façon ya encourager mwana inkoloba te ke ba parents nyonso kala bazalaka mayele ezalaka façon d'encourager mwana soki asalaki ndambu mwana asala accord de plus. Kinshasa et l'équipe partout. Est-ce que ezalaka pona ko attirer sympathie to ezalaka ba témoignage réel et pas ba musicien chrétien to pe ba pasteur soki alinga témoigner ressus nae il faut alobaka ke abimaki na famille ya passe. Qui partout quand une sali constate que la plupart ya ba musiciens chrétiens et na ba pasteur témoignage na bango ezalaka kaka onga na banda vie na pasi na bamba pantalon na tanga na pasi na teka mai na teka fufu na lala na machine à fufu na lala na balabala donc ba témoignage na bango ezalaka kaka ya pasi. Est-ce que faut nzamba lokota mutu na c'est faut banda kaka na pasi yango to kisina terrain pona ko solo na ba kinwa soki ezalaka nini mutu nyonso to abanda na pasi te parce que ndenge mutu azalaka kokanisa bato mosusu bakanisaka ke mutu so azosambela aza na pasi non toluka nde esprit ya bonzambe ezalaka kati na biso et puis mpe nzambe aprotéger biso donc oloba bato mosusu baza na mbongo basambelaka te bakanisaka ke mutu azosambela aza na pasi non tolobaka ke bamosusu paster balobaka oui ngai na uti na pasi nzamba tomboli ngai non ezala bongo te paster mosusu abotama na ye normal na bozwi ti ndenge nzamba azopambola ye non eza te ke abanda na pasi asalaka balobaka bongo parce que bazwa bandimi babenda bandimi na église parce que okomona mutu akola na balabala oyebisa ye nga ndenge nakoma boye na ndenge nakoma boye parce que ndenge naosambela na église oyo non mutu nzambe nde amatisaka mutu nyonso to abotama na pasi te so totali bapaster ebele na mokili awa okola na kati ya Kinshasa ebele mpe babotama na bozwi motema mabe ntango ekokota mona ake asali ya ye ensemble po ye mpe abanda koganye ndenge abandaki komona ndenge pasteur azalaki na ye ndenge abandaki koganye ntango akosala mpe ya ye église po aconvaincre bandimi na ye ozalaka avec des témoignages là que non nga nazalaki pasi nazalaki boye na boye jusqu'à ce que nakendaki boye yango mpe nzambe atomboli ngai na ndenge nakomi boye compte tenu makambo ezoleka na lelo toko kotelemela yango te ou bien toko critiquer te ke makambo etali bato oyo baye na vie ya kolakisa ke touti na pasi tala lelo bisika tokomi eza kolendisa bato mingi mateya il faut moto azwa nanu kondima mutu na moment oyo se retrouver nango animité lobby nango akokozala ndenge nini mais ntango akoyeba ke lobby na ngai il faut avoir toujours la foi na lenda na oyo akobanda nango ti akomata akokoma pe mutu lelo basali na nzambe soki ko lobby to bandi na pamba ou bien to bandi na zéro lelo tokomi boye bon ebandele ezaka pasi mais suka nango mutu akozwaka révolution na kolenda na kondima nayebi te ya koloba o biso tozaki na famille mbongo ezali yango bao bazaka pe na ba famille ya mbongo baza mingi te bao babanda lelo baza na mbongo ebakisami likolo mosusu mais oyo pe abandi na pamba nzambe apamboli lelo akomi na mbongo ezaka nango ka moko tokokotelemela yango te bolandi bakino ndenge baréagir à propos ya bapasteur na bamusicien chrétien en tout cas kopesa témoignage ya pasi eza nango mabe te
kasi ezala na ndenge ya bosolo ezala teke na ndenge mpo bokobenda bandimi na mawa na bino wana bandimi bakontinue na kopesaka bofrande bakontinue na koyaka ebele na baeglise na bino to na koyokaka banzembo na bino antuka eza kitoko te parce que bapaster mpe ebele babima na bango kaka ndenge wana babanda na bango na pasi mpe te lelo bateyaka liloba ya nzambe monde entier bayokaka bango eza mpe na basala ya nzambe ebele mpe babima mpe na bafamille moko boye mpe lelo mpe bakoma koteya bato mpe bayokaka bango y compris bamusicien chrétienne mosusu mpe nzambe apambola babota na bango banda kala e ayoki mposa koyembela nzambe bayembelaka nzambe na ndenge ya bosolo eza kaka te kopesa témoignage moko ya pasi mpo bato bayokela bino uso te koma slogan na bino mpo bobenda bambongo epai ya bandimi eza kitoko te kopesa témoignage mabe eza nango mabe te mais il faut ezala na ndenge ya solo ezala teke na esprit ya kobenda mbongo qui eleki partout. KNB ezali constant sur lequel soki misala ezosalama na bavoie publique to mpe kobongisa banzela population ezalaka na tendance ya kokritike yango avant esila yango tolongai toyeba pourquoi kozala na habitude ya kokritike misala wana. KNB Kinshasa eleki partout lelo magazine na bino KNB sali constat que bakinois mingi bazalaka na bizaleli ya kocritiquer ba travaux publics soki l'état azali kosala musala wana ata nanu esili te boyoka bakinois bango moko ndenge bapesi bavi na bango na micro ya KNB. misala ezosalama malamu mais par rapport bato baopesa misala yango basala misala yango mpena correctement te mpena nde misala ndenge ezosenge basalela na mboka ozomwa omona début abandi musala malamu moma pa ekate na nzela misala bezosala bien te bato bapesa compagnie bapesa misala basala yango bien te te ko budeza bandenga bele ko budeza so bamone miso musala sa bien yango bato ba budete so musala esala ba ndima bapesa babeta mama maboko so bato babeta maboko de sala bien te bakomi côté mususu ba simbi batiki na soki ezali te baza kosala yango na basito sala pena awa ndenga solo to silisango au moins de quinoa pour biso quinoa tonzimaka oya bien yango tonzimaka soki eza bien yango tosala nini tonzimango mpo na mboka na biso so babongisa eza mpo na biso pourquoi baso babongisa toboya te eza kaka te bazalaka na ordre te bayeba te soki tosimbi par exemple place abokasa il faut tokende yango ti jusqu'à la fin place mbongo mosusu ebima kote mosusu babomi na wana basisi na bokasa so bokasa sili nde après bake kote mosusu mona bango babanda bien bango babandi après d'avoir batiki place ya bakomi da côté mususu basala musala poto marande poto nzima bango yango faut continuer sur musala kitoko pomboka bola kitoko bango ba voiture ba piéton soki mi bongo da pas un avantage ya bango ya mituka na bango botana kozwa avis ya bakinois ndenge bapesi bavi na bango par rapport ya sujet na biso mais biso na KNB tokoloba na bandeko oyo bamesala kocritiquer misala soki l'état azali kosala ba travaux publics ezali malamu te il faut kotika kosala ba critique wana parce que ezali malamu mingi te il faut kozela ti misala wana ekokoma na suka tokoloba pe boye na bakonzi soki bozwi engagement ya kosala ba misala en public il faut kolandela yango pe bosilisa yango na délai oyo bino moko bomipesi pe na ba entreprise oyo bosala misala wana il faut bo respecter pe bosala de sorte que musala wana esilati na suka. Kinshasa eleki partout. Jamais errata rubrique na bino oyo ekangi Kinshasa ekangi monde entier selfie kanga photo buka kingo seka muke tina ba photo na ona page Facebook Kinshasa na biso KNB oyo ya oloba exact nakala ba musiciens mingi bazalaki kobeta ba 2 ou 3 concerts par jour mais na likambo ya butu lelo mingi ba musiciens ba respectaka lisusu ba heure oyo batiaka na ba publicité mpona ba concert na bango te après wana bakoloba ke musique yango ekufa. likambo ya mativi na Kinshasa ekobomisa bato mingi ekomi fréquent okomona mutu azwi telefone na ye atie yango na mode silencieux mais akosi lokola azosolola na bato minene mpo aimpressionne bato.
Kinshasa l'équipe partout les lots zali na direction Chabana commune ya Kasavubu et pas itoye ko solola na bakinois to sali remarque bakinois mingi bazara na habitude ceux qui ayena et sika bat bazali ebele ou soit ceux qui amati na transport au moment na babengi na bango ye na téléphone na été au moment na kaka yemo atie vibreur ou bien atie sonnerie ayambi téléphone ba moko abani ko sala assemblée au kola babengi abana otangela bino bakomba minene honorable oh monsieur Nanyo monsieur Kingandi. Pour le trafic d'influence pour la bateau et bazali tout autour na que yé ayebani ebele ayebani na bateau ebele ayebani na bateau minene yango bo ka bakinwa ndenge bapesi bavi na bango par rapport ya bateau ya lolenge wana mutu wana tokobenga za ogeye aya mutu moko lolendo na lolendo na ye to bakise le mo susu ke comme trafic d'influence quoi donc la ligne ba leti ayebani mingi musu basala ko mo bla abimisi téléphone hein si téléphone à côté penja mon soit à gauche, à droite, alors, oui, dans un transport, nous avons boye, mais un tel a béni, mon colonel, bonjour, colonel a béni, donc nous sommes dans ça pour Batanabis, trafic de fresques qui a yébani, n'a un tel gars, yébani, colonel, et sa propriété. Bon, on a raison, ça, bon, pour mon place, on va déranger à Kayo. Moi moyen échapper bango les kezate cheka te frère litoyi ba bengi ote ozwaka téléphone otana litoyi na petit frère nanga sala yango eza mabe vraiment makasi donc elongo mo boye ero sala marate so ba bengi normal eza téléphone ba robenga pété mais yusuko ba bengi oto yamba téléphone point bato ba sala biloko yango batika yango vraiment pour nanga bana bitina ba sala yango te eza bien te ba complexé. Bon, tu vas cause la réaction avec Kinoa, n'a pas pesi ba vie na bango par rapport à sujet la biso mais biso toloba. Na bato ya lolenge on en tout cas faut kotika trafic d'influence. Ceux qui ont na ba relation na yo, ezali malamu eza mabete mais il faut pas ko luka ko sala ko trafiquer tant bat basé belo mati na transport mati ozali esika bat basé belo sala on dirait oyeba na bato minene oyeba na bato belo en tout cas comportement wana vraiment ezali malamu te il faut kotika yango Kinshasa et l'équipe partout. Merci na confiance pe fidélité au bozo continuer ko pesa na magazine na bino oyo lobelaka bino ba réalité nyonso de kana Kinshasa soko lingi obima kitoko lokola ngai kene bongo na eyala numéro 21 na commune ya Kasavubu na maison Dorcas Confection et pas Mama Dorcas Mami Bilema Kinshasa et l'équipe partout.